Boyoka makambo Tania Mabedi alobi pona relation ya ye na Karine Mokonzi. Relation na yo na concert na yo wana na ndeko na Karine Mokonzi. Non, tu na kwa na ye un point barre. Un point barre. Mais elle, la question tourne donc. Nous tout cas ça la vie na ye, tout a tracé chemin na ye na mabena malamu nzambe mo ayebi. Na vérité na lokuta nzambe sali nini. Ayebi. Mais les monde de soko ouais, na éviter séparation na bino, tonde bozaka sous-souté, na éviter na ko ka pona ba distance, net à parler ça la copa. Ça la distance de ya depuis mani da pexanga ke boyete na wala likambo te likambo mani pexanga ma kire on dirait choka ba tebele ah mani pour les quand même na TV que non mbal na nga boyi ba bêtise wana ben oui hein mais c'est non mais il est moi que ça la mabe yo zakana baninga yo soki yo karaté so papa so ça tenga yo ka makashi donc genre que attends mbal na nga pekisinga je peux pas venir à la télé comme ça les mais non nabi te non mbal na nga pekisinga na pona ai na sala nga mo na ça hypocrite ba benga so ba hypocrite na oso na ba petit singa ke tika bango ya ofinga ne bosanga na ko finga za pona yo eza mabe so mdabe ke bo ebela ba fano to za bango mundu sa bengo tana pona yo finga Tania Mabedi kalate alobaki likambo mususu kaka na 2020 oyo bayambaki ye na tendresse dibinda mais sikoyo pourquoi abaluki kaka sikoyo pas même 3 mois eloko nini eza na ye po soki tolobi o tobengi ye I abakisi ye moko po asukisi na kriti mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas makambu oyo ya Tania Mabedi eza koleka ye na yebite soki confinement mote sali ye boye na yebite soki a confine cerveau na ye na yebite soki eloko nini ekomi kotungisa ye boye en tout cas mobali na ye na poto sala makasi bengisa Tania pamba te na yebite soki abandi kobungisa mémoire to boni alobaki ye na Karine Mokonzi soki bazobengana te parce que aza occupé na kosala bemission na ye na Congo mobimba pe soki alinga benga babiloko ezali nanu ebele akobenga kaka Karine Mokonzi ye pe aza occupé na makambo mosusu me akobenga pe baza na relation ya bien sûr tango alobaki bongo nga na kamwaki na lobi eske aza kobanga po aza liboso ya tendresse dibinda to ndenge nini pamba te tendresse dibinda azali mutu ya Karine Mokonzi po na yebi ke Tania Mabedi akoma na Facebook na ye yo plus jamais voire même une émission oyo basali na Deborah Bwanga tango alobi na ye na bato mosusu plus jamais ya lobi te bongo te na kokoloba jamais plus jamais te or que soki Deborah Bwanga atuni ye bongo parce que Deborah Bwanga pe satanga message wana na Facebook bato mosusu plus jamais alobango na Karine Mokonzi ata oyebi kobwaka mabanga te ata oyebi kobwaka bajeto te ata oyebi kobwaka mbwakela te me okoyeba alobela Karine Mokonzi Deborah Bwanga ndenge aza wana aza pe zoba te pona talaka ndenge asalaka bemission en tout cas ayebi kosala
na ndenge ya YouTube même ya télévision. Po ayebi kocha pilipili po na mwa polémique na rando ba yebi makambo mosusu. Metania Mabedi koma tozakaka na 2020 a changé maloba ba image ezali ezoloba. En tout cas likambo nini eza koleka. Biloko alobi kandango eye lisusu pona nini. Bien sûr matanga pe akendaki te wana elobi ye moko azalaki informé te akoki kozala na raison to akokaki kozala mpiaka pona kotia cotisation parce que lokola aza Tania Mabedi sokake fwatia pe cotisation to abangaki akokutana na ba charge na ba défenseur. Nandimite ke voix base oyo ya Miriam Mapuala ekokaki kobwakele ata libanga te. Bien sûr na molili te men éclairage oyoyo ezwaka kaka yango wana Tania Mabedi boyoka makambo mosusu alobi. D'accord. Des choses pareilles. Comment on peut ça au fin au temps au fin na boyeni. O comprendre que do fin na boyeni 12 kingani. OK. O comprendre que do fin na 12 kingani mais bon sa conscience est reprochée plus sa conscience et bandaka ko déranger. On va bien tout ça sur internet bele bato bakasa yende mo malamu yende bon yende nyoso mais il y aura un jour biso so créer biso net yé mogoti kolo mokili biso so nala na bandako na biso bato bakasa so to bien ba vimo boye so ndeni ni tout ça là mais na bandako na biso na ba conscience biso to fanda na bandako na ba chambre te ba elo to lela na kati na biso. D'accord. Moto na moto de ba ko sa yo te biso so mo na ge on me go check ko makasi ya télé et comme ko ta basket moi si c'est bon mais biso nyo so to zana. Et là, au moment où on a boleli, pourquoi ils ont si maté, j'ai besoin de ça, ils ont ça maté pourquoi? D'accord. Ah, mais ça y est bien à te faut consider bateau, bon on a que au cosa. Ils m'ont pas dit que maman n'a pas au cosa, n'a au cosa dans bateau. Mais tellement pas parler en mingi, tellement donc on a la facilité au bas, bah accepter que on le bat bien. Au cosa te, mais conscience y a moto na moto. Au comprendre que tu me dis ça, au fin en moto, tu liate. Tout tambolate, tout sécate, tout vivons ensemble, t'es même pas 2 secondes. Moi, na YouTube, pourquoi la YouTube est glissée, laissez le habi, c'est la bi sauf phrase. Oui, au bando le bando. N'importe qui. On va tout passer là, on va au cosa. Ne va bien gabi, ça va hypocrite, bah on va hypocrite. Ah bon? Je te jure. Na mi tema on va dans le moment, ben on simbi c'est touche, non ça le boy. Pourquoi on a simbi ça touche, t'es, on a ça na yo bon côté, na ça ni. Plus jamais. Plus jamais t'es. Jamais dans la vie. D'accord. Mais je peux pas. Je peux embrasser yo. Je peux pas. Je peux pas. Non, ça va monter. On a pas si nanga. Na ki kuku nanga. Nane na voyage raté. Nane na simba $1000 na passe. Nane na simba nanga $100 na passe. Je préfère mieux y avoir na quoi nanga. Na résumé ma vie nanga. La tala liboso nanga. Nafana baso mona longo sa na kangona na kanganda kuna na kanginda kuna le na se na mandobe na nzambe pour mona liboso sima na kana ye. D'accord. Tu comprends? C'est ça. Voilà. Sikoyo oyo boyoki alobelango lisusu nani bino moko botala po ngamwa ina loba ezate oyo boyoki sikoyo lisusu alobeli nani. Tania Mabedi ranki nango eza ya nini? Tania Mabedi nani aza mwana mabe oyo batu bandimelake kaka? Nani po pembe soki ndenge nini ba model kaka lobi? Bino moko boluka po soki ngala lobi alobeli mutu boye bolobi no eza imagination. Mais na tiki bino bo imaginer na place na bino moko na place na ngai te ponga na place na nga na zakutu na tina ya ko imaginer te. Réponse eza kaka na mbebo ya Tania Mabedi yango moko. Naza kotanga ba lèvre na ye naza komona deja soki azoloba na nani.
yango akomo baki meilleur ami na ye eza mama na ye akoma kokende kaka asololaka na mama na ye soki aza na eloko ya kosala te no tani ya mabedi oza na eloko ya kosala yebisa fiancé na yo ozowumela na Afrique aluka abando longolo ata malembe parce que okomo bungisa oyo babengi mémoire ozobungisa kaka dignité na yo te tania oyo toyebelaki tania mabedi nayebaka pe teke nzoka ozalaka na 30 ans heureusement olobi yango ambo oza plus jeune que Karine oza plus jeune que Yvette Kalombo ambo ok c'est bon ngana sukisi awa mwana 30 ans ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.